tika koko sabino ete Yesu asalaka lisusu te Yesu akufaki ya solo pe asekwa ya solo azana bomolo azonge epai na biso na nzela ya molimo mosantu oto yamba oyo ekitaka moko na Pentecote pe ba oyo nyonso bandimi ye Yesu wana azonga kufanda kati na bango na nzela ya molimo mosantu ye wana nde azosala makambo nyonso boza komona na makasi na ngai te na nguye na ngai te ngai nazala makoki moko te kasi Yesu wana vandi kati na ngai yenda za kotalisa ete yenda kufelaki bana na ekulusu asopaka makila po na bango ngai papa Kaninda nabeli penza mingi mode tete double mental mukongo libote ya papa bamona kwa papa tikelanga charge batata mwasi bazoyenga babomanga na tatale nde mbanda na ngai amemanga na bibwa pona kene utanga nzoto na kei kuna basenga biloko symbole na somi biloko na pesi mbongo asenga kilo nini asengi ngai mbongo po asela nga bokoko na sombi mafuta na sombi sukali na sombi ti na sombi miliki na sombi na poudre ya église ya catholique na meri kuna aselinga cérémonie siko tangu yo memaki na sukali na miliki abwakaki yango asalaki Comme on a Jérémie, la maladie que la malade a pandi, ça fait 2019. N'engue non qu'on a mis ça bien qui nous tombe ouais, akata wanzoro. Akatina après la bande classe ezongi lisusu. Na 2021 to bandi ezongi nga lisusu ne la koma ki komela mafuta mbila. Basa asina lo mwani azomela. Tina zomela ya mone zo simbate. N'engue pe na bakaki yango na campagne za la 17. Le 17 maskande na bini wana bi malade a pandi ko zonga lisusu kandi makata wanzoro kwa ana. Ça la rapace va conseiller que les instruments la guide pas. Aujourd'hui, c'est notre 5e site. Nous sommes précisément en Ngiringiri. Les enfants de Dieu peuvent s'attendre à ce que Jésus-Christ a recommandé dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15. Allez par toute la création. Prêchez. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et au verset 17, la Bible dit toujours dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça leur fera point du mal. Et nous avons vu comment le diable nous a attaqués avec des breuvages mortels pour arrêter cette tournée. Mais ces écritures dans le livre de Marc chapitre 16 viennent de s'accomplir. La Bible dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris.
Et voilà, nous sommes là pour concrétiser ce que Jésus nous a recommandé. Papa, les autres ont un 5e tournée sur les 13 jours. Les lots n'angiri, banangiri, bakose la nina, oyo, ozo bimepai na yo mosala. Ndenge na uti koloba na makomi ya Marako, chapitre 16, verset 15 jusqu'à 20, Bible lobi ete bokende mokili mobimba, bosakola, oyo nyonso akondima, pe akobatisama, akobika. Oyo akoboya kondima, akosambisama. Botala bilembo oyo kolanda na baike oyo bakondima la kombo na ngai. Bokobenga na milu mabe, bokoloba balange mosusu ba mineko oyo lola ya sika. Soki bombeli eloko ya kufa ekosala bino eloko te. Pe bokotia maboko kona babeli bakobika. Merci beaucoup. Nde yango toyo kosala awa. Alléluia, c'est bon. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est bon. Non. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est bon. Merci, on peut s'asseoir. Amen. Amen. J'aimerais que nous acclamons pour le roi des rois, Seigneur des Seigneurs, cette faveur qu'il nous a fait Pour se retrouver aujourd'hui en Guirigué. Dans tous ces contrées. Amen. Tu es béni. Est-ce que tu crois cela? Je croyais que je voulais voir te rappeler. Si tu crois cela. Amen.
Merci. Sans plus tarder, lisons le livre de Psaume, chapitre 103, verset 5. Et le deuxième livre, c'est le livre de Actes, chapitre 3, verset 6 à 7. Merci. Qu'il bénéficie de la grâce que tu nous as fait cet après-midi. Nous avons ainsi prié et nous allons dire 3 fois Amen. Acclamons fort pour l'Éternel. Il dit c'est moi qui fait vivre et qui peut permettre la mort. Si tu vis jusqu'à maintenant, parce que tu as arrêté la mort dans ta vie. Si c'est Dieu a arrêté la mort, crois aussi qu'il te guérira. Qu'est-ce qui est supérieur à l'autre? C'est la mort. Mais Dieu a arrêté la mort. Ma joie pour toi, tu t'es présenté aujourd'hui en train de respirer. C'est l'avenir. Cette maladie-là, mon Dieu va la donner. Oh, il y a petit et tout bout. Yemoto abomaka. Yemoto apesaka bomoi. Yemoto azokisaka pota. Pe kaka yemoto abikisaka yango. C'est lui seul. Yemoko kaka. Il ne partage pas sa gloire avec toi. Tu restes là. Alors tu l'oublies. Du praticien. Et tu restes avec lui seul. Tu dois faire le choix. Parce que là où il est, il ne permet pas l'existence de petits dieux. Parce que si aujourd'hui, les poudres là, les feuilles là, te donnent un soulagement.
malamu na nzoto oyo kamwa malamu. Tu ne vas pas élever le nom de Dieu. Okotombola kombo nzambe te. Tu diras ce sont mes fers qui vont soulager. Okoloba ete eza bamakasa nango nde esungi nga. Tu diras ce sont mes plantes qui vont soulager. Okoloba eza banzete na ngai oyo nde esungi nga. Donc pour dire que la gloire de Dieu ne sera pas là. Et mpona koloba ete nkembo na nzambe ekozala nango wana te. Dieu ne va pas se retrouver. Nzambe akozwa esika na nkembo Voilà kuna te. pourquoi il ne partage pas sa gloire avec d'autres. Romains chapitre 1 verset 21. Tanga mokanda na balonga bokapona liboso molongo na boya kotanga ya tuku mibale na moko. Dieu aujourd'hui, Nzambe lelo il va guérir beaucoup de Zokande makanisi na biso ekoma ya pamba. Tozali bazoba. Esika ete tokumisa bikeko. Esika ete tokumisa bikeko ya bato oyo bakufaka. Ndenge mitema na biso elingi. Mpe tomipesa kaka na makambo ya soni. Dieu me dit, Nzambe aloba na ngai. il y a une personne ici. Eza na moto moko awa. Cette personne a un grand statut dans sa maison. Moto wana ana ekekwa monene na kati ya ndako na ye. Cette personne a ce statut dans sa maison. Moto wana ana ekekwa wana na kati ya ndako na ye. Je ne sais pas si c'est un statut d'une femme ou d'un homme, mais c'est un statut. Quel que soit le nom que tu peux l'appeler, ou je ne sais pas si c'est la mère de Jésus, ou si c'est le père de qui, mais tu as un statut qui est ici. Élève ta main. nayebi te ekeko yango soki eza ya mwasi to ya mobali to mpe komboni Tu es aveuglé, tu es inconscient. yo moko okufa biso mpe ozangi koyeba. Non, réveille-toi. Même toi qui es malade. C'est vous que Dieu bénit d'abord. Réveille-moi cette maman-là. moto nyonso Tout le monde qui dort, réveille-toi. lamuka yo moto nyonso ozolala. Répétez maintenant. Si tu vois une personne dormir à côté de toi, réveille-le. soki eza na moto moko azolala pembeni na yo lamusa ye. Répétez encore. eza na moto moko azali awa. Non, soit maman au kuna, maman wana te, au kuna. Oya mibali kuna. Lobama makasi. Oanga Christophe, na territoire Ikela, nasalaka accident na mboka, nakota hôpital, banganga batretanga nasalisa radio na hôpital oyo ya Mbondo, nazwa suite te, nakende epa baprofete bakatanga babimisanga biloko moko na kati ya nzoto nabika nabiki te, nayoki profete na ema aza na eglise lelo awa nalobi naya kokutana na ye soki nakozwa religion ya Nzambe na kati ya Sikoyo, bakata yo banzoto baprofete basokata na mbeli na nini? bakataka nga na Juliette awa. Wa bazobimisa banini? Babisaka banjoloko boye lokwa mabanga asali boye abimisi ena longoli yo malade nga moko mpe na osanti malade yango mpe esilaka na yango te. Ok, merci. Bisaki eloko nini? Kombo nanga mama Chantal. Na banda omema mwana nanga Soraya abelaka epilepsi. Natambolele bisika ebele. Mutu moko sango moko balakisaka ngai abanda oyela ye matiti mwana azbika kaka te. Bamemaka mpe lisusu na Kimatieke mutu wana asalele bakisi abika kaka te. Alobi napesa te soso bongo mwana akobika. Ju babengaka biso tokende nakendaka te. Mosusu yaka. Bato nyonso basalaka ka wana oyo kobima libanda. Bazobondela mpona kosikoli. kendaka epai ya banganga banganga bapesaki bino uswata makasa banzete kombo na nga Tondo nafandi na nzongo
parents nanga tata nanga pe asali ya église ya nakendaka bon à partir ya année 2016 nalalaka na butu nakangaka kri moko na te nezalaka na se ya pongi nayebaka mpe te nalambaka na examen et après eleki après ba 6 mois kana 2016 nakomaki koplike baprise wana ekoyelanga na maladi moko épilepsie esalipelaka nga kaka soki nalali me na moi soki nazotambola eyaka te nakendaka mpa mama moko na makala apesaka nga bamakasa moko na basinga bon un alataki singa yango na bamakasa yango botya na se ya coussin place nalalaka na ndako na nga me namonaki kaka ke eloko yango esprit yango eyaka kaka etikaka nga te esalamaka kaka esalamaka nayaka kokata basinga yango et après nakepa frère moko ayebisinga ke koleka na kirdan nameki koleka na kirdan ye mpe asayelinga délivrance ya 5 jours mais eloko yango ese répété lisusu nde siko ere naye koyoka publicité ya église lelo nde nayebi te lelo funa kende vraiment mpo nzambe ya paster neyema abikisanga mpona maladi nake kombo nanga tondo nafandi na nzongo parents nanga tata nanga pe asali ya église ya nakendaka bon à partir ya année 2016 nalalaka na butu nakangaka kri moko na te nezalaka na se ya pongi nayebaka mpe te nalambaka na examen et après eleki après ba 6 mois kana 2016 nakomaki koplike baprise wana ekoyelanga na maladi moko épilepsie esalipelaka nga kaka soki nalali me na moi soki nazotambola eyaka te nakendaka mpa mama moko na makala apesaka nga bamakasa moko na basinga bon un alataki singa yango na bamakasa yango botya na se ya coussin place nalalaka na ndako na nga me namonaki kaka ke eloko yango esprit yango eyaka kaka etikaka nga te esalamaka kaka esalamaka nayaka kokata basinga yango et après nakepa frère moko ayebisinga ke koleka na kirdan nameki koleka na kirdan ye mpe asayelinga délivrance ya 5 jours mais eloko yango ese répété lisusu nde siko ere naye koyoka publicité ya église lelo nde nayebi te lelo funa kende vraiment mpo nzambe ya paster neyema abikisanga mpona maladi avant obeta cri ntango obetaka cri nde maladi banda nabetaka nde cri na se ya pongi nde après quelques mois nakomi nde kosala nde koplike bakrisi wana avant obeta cri wana confini na makasi oyo ozwanaka na moto makasi ozwanaka na moto selon makanisi eza kaka ke oncle na biso afandaka na village bon selon ngai oncle na biso afandaka na village abandaka kobela atindi mwana na ye cousine nanga ke benga tanti na bino wana ya abengaka nde papa cousine wana ere abengi papa nga mpe nautaka place nafutelaka ere na ye na ngili nayebisi papa te mama koki kokende te selo coutume elobaka te mutu soki azobela soki abengi mutu aketala ye mutu wana akoki koremplace nde nazwaka telefone na deklaraka te akoya te mama akoya te mama akoya te ozoyebisa oncle wana nazoyebisa nde mwana na ye cousine nanga wana oyo batindaki abenga mama ogangi elobi mama koya te mama koya te ye azalaki na mboka oui bazalaki na village na mokoteni après wana ekomaki après combien de temps nde ogangi kili wana na mama Marie mwana na ngai abelaka kosukosu ya pema sikoyo nakende koluka kisi ya bokoko epa mama moko aza na ingende yango apesaki ye bakisi ya poussière ya komela mosusu mpe akati ye banzoloko yango wana mpe mwana maladi yango esilaka te mwana ngo wapi yeyo aza eza maladi nini kosukosu ya pema lelo nzambe nanga azobikisa ye lelo amen ok azela wana mosusu asalaki nini mpo na lobiko na yo kombo yanga mama nakenda epanganga moko boye na kingabwa mpo nabelaka libumu mpasi panda 5 ans sikoyo apesanga kisi ya kotongola ya kobaka mpe akatanga mpe banzoloko po balobaki babwakeli maladi moko boye po kobota te
ti lelo eswaka ngai makasi. Eza maladi nini? Maladi oyo soki nyokakao. Nini? Esali combien d'années? Pendant 5 ans. 5 ans. Lelo nyoka wana nzambe na nga azoboma yango. Ondimi yango. Soki ondimi yango betela kolo maboko mpe bilolo. Amen. Lakini pasi nini nikutia kale kwa yake. Nafanya kana ndao kwa nautala na losambela. Après kusambela ngai. Nalo sambela après kusambela ngai na bakina mbele na lala. Nalo kini kidogo mo mtakoti na sambela. Badilini na teleni na bandiko sambela. Na sambela ka tutu na kutua na nusu sambela. Alors na tonta na mbuki na moni na malade. Na nyingine ya AVC. Na tengi mwasi na matuto intercedi. Kala ni na tukambisani na kutu. Tubandiko bondela. Ndo bande nda mwana na ngaya mwasi. Bapesa ke ndo, bapesa ke kibota aya kubeta ngaya. Na kibota na tanga ya koma na kota ndako akutani na moto nzambe akweli. Na tongo na tuna. Yona na sala kidogo. Usali bokwani. Oh familia na ngaya. Bazulu kama basangani bangonyo. Na tena clinique baketenga na bidote. Na tena centre ya catholique baketenga ka ngeno. Amina nga pasteur aina ndako. Alabina nga frère na mono souffrir mingi. Yo posa pasteur. Tena serviteur de Dieu na za prophète. Ouais. Quoi prophète? Ouais. Na Tikala kimia. Hein? Na mos. Na église Amos. Na sipi na ngo na tikala na. Comment c'est ça prophète toi? Nazaki prophète kuna na mos. Bon tango lo kuno comme prophète toi parce que pas été na boya ki mambo ya kukuta na église na boya. Na tika ka ndio wala mwasi na ngai na andi kuna ngani sisi. Tukoma ko prier na ndaka. Tutosane mpe intercession na ndaka. Mwana ngai azwaka AVC na 2 ans. Kotambola ne ya kotambola na 5 ans. Batu moko banda koya kosalisa na ndako bazosimba ye basimba mire mais bapesaki biso eloko te. Ngai nabelaki motu nakenda kovanda 5 mois na Selembao. Batianga bamakasa babiloko na me basikatanga nzoloko awa na mona pele tesila. Batitika babitendi bobo ya rouge na moto mais moto ezalaka pasi. Yango biso ntango mwana asambelaka awa nga asambela awa te. Assemble la place Céline les allées na yolo. Nam tamemake na Céline. Mwana. Nam tamemake kuna mwana. Église ezana kata lupango place ozalaka. Céline ya bino. Ah, ezana kata lupango na bino. Ye akendaka chaque tongo. Ye muta information mama tokende. Nga pe nazana AVC na bika. Abetaka mbunda bayebi ye bango nyonso. Chaque 6 heures la muka ko mene die merci ye muta betaka mbunda. So yo na lotikala kokoma te. Na ndekaka tupesa na mbote na pasteur na kota te. Ayi mama tokende yango na ye awa lokwa na yo kikoza musai na nzambe na ye pipe naza convaincu yango na ye awa. Yesu nanga zo bikisa o lelo. Lelo sikatiko. OK, mususu ba. Papa Kombo na nani okenda ngai papa Kaninda. Nabeli penza mingi mode tete double mental mukongo. Libote ya papa bamona kwa papa tikelanga charge. Batata mwasi bazoyenga babomanga na tatale. Ndembanda na ngai amemanga na bibwa. Pona kele utanga nzoto. Na kei kuna basenga biloko symbol. Na somi biloko. Na pesi mbongo. Asenga kio nini? Asengi ngai mbongo po asela nga bokoko. Ah. Nasombi mafuta, nasombi sukali, nasombi ti, nasombi miliki, nasombi na poudre ya église ya catholique. Na meri kuna aselinga cérémonie. Siko tangu yo memaki na sukali na miliki. Abwakaki yango asalaki nini? Ye moko asalaki na ba bougie rouge, nga namona biloko asala wana te. alobi nanga napesa bakombo napesi kombo ya tata mwasi ya papa ye
kopesa na pesi nga na zongi alobi na kangi yo nzoto ata baye na butu baye na moi bakozala lisusu te nakoma kopakola mafuta wana me nabikaka kaka te mutu mokongo mpe mpo na kolota bango na lota bango susu te me maladi ya moto ezosila te na mokongo mosusu maboko ndeko na biso kombo na yo nani okendaki wapi basalaki nini na nzoto loto bapesaki eloko nini mpo na koluka lobiko na yo kombo na ngai Jérémie nabandaki kobela maladi ya panzi zape 2019 ndenge noko na biso abengaki motu mowe akata banzolo akatinga apres nabandi classe ezongi lisusu na 2021 tobandi ezongenga lisusu nde nakomaki komela mafuta mbila basasinga elongwani azomela ntina azomela yango nde ezosimba te ndenge mpe nabwakaki yango na kampagne ezalaka le 17 mars kande na bino wana bi maladi ya panzi kozonga lisusu te kande bakatanga banzoloko wana esalaka mpasi bakosaki oyo ezestoma ezalaki nde panzi lelo nzambe na ngasa kobikisa nani mosusu mama na biso kombo na yo nani okendaki wapi basalaki nini na nzoto loto bapesaki eloko nini mpo na koluka lobiko na yo nga kombo na ngai seyagoya babwakinga mbali ya mpesi nakendeki mpa mama mo bapesanga bakisa azopakola azomela mosu nazotunga yango na ye papa tianga eyinga na ye koluka lobiko na ngai baye balomela bakisa na esalelo. Ça fait combien de temps la question bandi bakisa déjà 2 semaines mais maladi bana mikuse bandanga ça fait 4 mois yango lelo mikusa oyo ozolima na nzoto losikasika oyo kaka mpe ça kombo na nga mama eve aboti mwana oyo ça fait déjà 2 ans ntango akokisiki na ne 4 mois naamona kaka lipapa natamboli bakalembelembele mama ye salipapa nde balakisinga mama moko asalisaka na bokoko nakei pa mama wana depuis mois d'août ya 2020 depuis wana ti azosala basalisa asala na ye kopakola mwana kisi kokata banzoloko ya ye ça ne va pas jusqu'aujourd'hui yango nalobi nzambe ya lelo akaka nzambe nanga tobekisa osikasikozelakini na nzoto na yo to bapesaki eloko nini mpona koluka lobiko na yo kombo na ngai mama bokungu ana nazalaki voyageur nakende kosoba mbisi nakomi kuna nabelaka kaka me nabandaka kobelela ti awa lere nakomi kuna bana mibali moko bayaka na bambisi kotekela biso mama obelaka kaka obikaka te nga na obi nabelaka kaka nazomela bakisi ya munganga nazobika te tope to bakisi ya bokoko nga na obi te bakisi ya bokoko na kokata te asaleli ngai eloko moko eza lokola mpaka boye anyangoli na moto atumbi akati nga manjaka makolo na ya maboko na suki na nga moto alobi ke mama okobika nga na obi na ye bakisi ya boye deja ambale nga na obi bakisi ya boye po eza bakisi ya ndenge mosusu nga nalili yango te nde nakendeke na yango epa paster ya nzambe malamu nakei kopesa nga na papa tala biloko bapesi ngai yango oyo nga nayebi likambo ya makambo te naya kosomba bisi na ngai naza mobola nasombaka mbisi na ngai na kimobola na ngai me bakisi oyo nasepeli na yango te paster ya sango malamu wana asambeleli ngai na kobanda wana ti lelo oyo 8 ans lelo nabelaka nabika 8 ans obelaka nabelaka kaka papa nzambe nanga sobikiso lelo maladi nyonso ezokende neti mopepe baapôtre baprophète babishop baarchibishop basala confiance na yesu batika kokosa bino ete yesu asalaka lisusu te yesu akufaki ya solo mpe asekwa ya solo aza na bomoi azonga epai na biso na nzela ya molimo mosantu oyo toyamba oyo ekitaka moko na pentekote mpe baoyo nyonso bandimi ye yesu wana azonga kovanda kati na bango na nzela ya molimo mosantu ye wana nde azosala makambo nyonso boza komona na makasi na ngai te na nguya na ngai te ngai naza na makoki moko te kasi yesu wana avandi kati na ngai ye nde aza kotalisa ete ye nde akufelaki bana na ekulusu asopaki makila mpo na bango na nzela ya bapota a cause de témétrici ne bible na français que nous sommes guéris aza motindo moko ya lobi ya lelo mpe libela na libela yango wana naza koinvite bino bana na nzambe nyonso tosisi awa na ngiringiri prochaine rendez-vous ekozala samedi wapi dima numéro na Zigida prochaine rendez-vous na Zigida na dima numéro combien 10
na bengisi bana nyonso tout autour ya Zirgida Barumbu boya po Yesu wana akotalisama lisusu koleka oyo bino bomoni awa. Nzambe na ngai apambola bino. Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent bénéficier de cette 5e journée? Les enfants de Dieu, dans cette 5e journée, ils ont bénéficié que de Christ et Jésus là qui a vaincu sur cette terre. Il y a 2000 ans passé, qui a vaincu la mort. Il est resté après 3e jour. Il est revenu à travers son esprit le jour du Pentecôte. Et il a promis que nous qui croyons en lui, nous verrons encore de grands œuvres plus que lui qu'il a fait lorsqu'il était sur la terre. Voilà pourquoi j'interpelle tous les serviteurs des apôtres, des évêques, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Qu'on ne vous trompe pas en disant que Jésus-Christ n'est plus puissant dans ce siècle, c'était l'état de Paul. Non! Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Croyez en lui. Il est le seul et véritable Dieu qui a libéré les fous, qui a fait marcher les paralytiques, qui a délivré, qui a guéri toutes sortes de maladies. Et on continuera encore à vivre des œuvres encore grandioses, plus que ça. Que Christ et Jésus vous bénissent. Amen.